basati ya omoni so omoni mona mboko ndo vivre na mboka oyo babengaka na téléphone babengaka allo babengi procureur bengi allo commandant kingana oh oui babimisa mutana libanda babimisi azate okapone nato sengi batika maniki to boya kufela na maboko na biso bana changu o bana changu babomisa maniki pop bandala no lobana bakoka gera na changu te basolola ka bena maniki abisinga charge changu to menga téléphone to solola charge changu oyebi dossier o kisi njoka bimisi makambo abimisi oyo o alobeli o ba o basolola mabe tanga longwa na quartier latin tanga longwa o alobaka mabe abisa kai abimisa ngote pona nini te basakana na mudambongo te ngosa mudambongo basakana kana ete soko sakana mudambongo oluka problème asakana ki aganga ki to sengeleka libération to ba mabena ete mudaliboma na biso ya lipangu to linga mutso sakana ete to mona ga mudaliboma na bino ya lipangu comment to mudaliboma na bino ya lipangu muto ata voisin so beta luka mama na bitumbe ko matina parquet Isaki News Télévision l'homme simple José Young Bakisson Mabian, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, Sosolam, Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs d'E-News Télévision qui nous suivent de partout. C'est bien et bien moi votre humble présentateur de cette émission Éveil du Peuple, c'est E-News Télévision, au nom de Plati Lukao, l'intelligence au service de son travail. Et comme vous le constatez, dans la base mobile, il y a Tchangou Nasimanangana qui est sur le terrain à Tchangou, précisément dans la BKTF. Bango moko bakolo besika tozali oyo wapi tokiti to mekampe koyo ka réaction ya bana Tchangou par rapport ya makambu oyo maniké de John akutami nango alobaki ba injure likolo ya mwana Tchangou bana Tchangou basiliki batomboki makasi et memi na minute na prison alors to kiti sur le terrain toyoka opinion ya bana Tchangou par rapport ya sujet wana ezanini comme vous le constatez naza na moko oyo azali ba bengake charge à Tchangou donc oyo azala na équipe mobile ya combien de bâtons na sima 80 000 personnes 80 000 personnes à Simanae. Je pense que bozo mona bango bazo yebele hein boko découvrir ensemble ko zappé mission té commenter liker et puis bolandango tina suka charge à Tchangou je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour Platini des grands journalistes bonjour na Sepeli ko yamu vala mabela Tchangou na Sepeli. Soyez les bienvenus. Papa Nangabe Koto Kombo malgré na yebite mais moi na Tchangou bonjour et bienvenue. Ga Kombo Nanga ready donc biso na Tchangou tolinga mabe trop te po Tchangou ndenzela poto banini. Dans ce monde mabe wana zo continuer trop to kotomboka na Tchangou. Tozo lukande ye moko nanu mufinu kwa Tchangou alobela po biso bato na simane to lobela mambo etali banini. D'accord, bozé belé papa Nangabe Mbote et bienvenue. Mbote. Ok, très chers fidèles téléspectateurs d'E-News Télévision, en tout cas restez branchés. Qu'on appelle émission T, na pesimo de na maman Mifi Kabelo depuis France, balobi et muto a Simbi Masola Kabelo na France. Ce qu'on a posé Kabelo est original, contactez maman Mifi Kabelo. Un grand merci à tous nos fidèles téléspectateurs d'E-News Télévision. Au bako ba copé sa biso toujours confiance. Là je vois José Yungu, l'homme simple, la patronne Karine Louti, sans oublier notre sponsor numéro 1, Kao Tozaganae, maman Rose, la patronne. En tout cas, Toko Fongola Masolo na mutuna ya liboso charge à Tchangou tokiti sur le terrain maniqué de John Aza arrêté oyebi dossier malamu tolingi toyoka réaction na bino bana Tchangou est-ce que boza content nango parce que na minute don rando wana ezolinga ekoma Tchangou na bandal parce que bana Tchangou bakangisi bana bandal réaction na bino mwana Tchangou tanke mwana Tchangou charge à bana Tchangou ezani na dossier wana. Oui nalandaki mission na mona ki un jour wana na vai na YouTube na moni ndenge zo kendele omoni maniki abandaki mabe nga na telemelaki dossier maniki wana na tele sote okoti na compte na nga ya TikTok omona na telemela makamba maniki na finga ki esengaki na finga pona mona muto obanga te biso na Tchangou ne babanga ka biso na finga ki me na mona sinda kangisi maniki ne ba memaki ye salinga bien te honorable Cindy Lecaire eza biso bana Tchangou muto zoloba biso boto kote la rayo biso bato telemela ka biso ba pousa na pemena nenga mabe na santé o maniki azanango so meme na makalo ko bomayi abomai au moins un niveau au commissi maniki obende déjà matoi au commissaire bisiko au commissaire la kiso lekié abana ko ganga oh boy na général na ba pété au la kiso doit prêtre au lekié
biso bana changu to sengi tutana simana to sengi o libérer maniki batika comme ça ngana yebi changu eza tellement satisfait ba sepeli yo zo besu weneni te to sengi batika maniki babimisa na niveau de commissaire to moni muto défendre zate ana muto opolé te to sengi babimisa maniki batika e pona sentence ke makala okufa même na parquet sikazali wana faut balandela gabia okufa. Mais quand même à propos o ya tenaki contre l'honorable Cindy Leker eza quand même malamu te. Oui, eza malamu te, eza mabe. Même ngamo na oloba so ko na compte na ngo o mona na totelemela ki. Omoni ndeko na platine roza na ndeko na liboma. Roza na ndeko na liboma. So akyo tambola na ke otabilo ko so ba bena sima na bino bakange ba bete bazogi se ba luka mama na bitumba. C'est-à-dire to linga to mona pe mani ke zala to linga pe to mona mamu de liboma na biso zala. Aux autres traités déjà comme liboma. Te azala batika e Cindy e abiso bana changu to senga yo biso boto défendra yo. O changu mabele na yo bisiko uta to sengi tika maniki bimisa maniki ko fata ne kuna likambute po obi mobali ayoka mwasi trop to sengi kaka na Cindy biso senga na Cindy ayebisa Kofi apesa ka ordre batika e biso lo to senga to ko lobela lelo batika maniki to eteke bana changu o to défendra Cindy Leker biso dona sima Kofi omoni biso to banda ko défendre Kofi banda kala. Toi, on a vu les défenseurs, Papa Kundulu Makundi. So, quand on a YouTube, on dit Papa Kundulu, on a défendre Kofi. Biso yanga makila na biso défendre so Kofi. Quartier latin. O beti mo romona, pona reso so ko sarate. To bunda ku bitumba pona Kofi olemde. Biso bana changu. Biso bana changu. Koto ba confirmer que ça na changu. To senga batika maniki. On bo reconnaître que boire battre désordre ya bulu ya loyenge. Eza district yo babanga te na Congo à part ça biso changu biso de pesa ordre biso so le be poto te so ke poto fo so ali ko matana ndolo pas so le be on a kena poto na nga camouflage tous les baye ba na prince wana on va petit ba beta ba chombo wana ba petit na nga ba mono kaka wana base na ba mona yo ba mona to mutu nga kende to beto des arts to beto des arts oya terre rouge. Ora changu basone biso. Donc balobi changu basone to basonde. Basone ne tombera jamais avec charge à changu. Je crois bien que bozo landa biso na boke mi kolega changu telemi ezo senga libération ya maniki de John mais ozali intérêt mon côté. Don intérêt to senga libération ya maniki to an intérêt ta mon côté na makambo maniki. Et to zo bénéfice mona simabo te. To senga esika sinda komisi ala risala mukolo. Adam Kolo amona mutu esika sindia komisi maniki so maniki ataki na ba support ganga wana balinga babima bango tine 80,000 avocats ba ko défendre e bazate to lakisi yo yebi ndenge nike bazate ya omoni mona mboko ndo vivre na mboka oyo babenga ka na téléphone ba benga allo babengi procureur bengi allo commandant kinga oui babimisa mutana libanda babimisi azate okapone ndo sengi batika maniki to boya kufela na maboko na biso bana changu bana changu babomisa maniki pop bandalo no lobana bakoka guerre na changu te bakoka guerre te nani biso na bana mikebo biso to siliki so to siliki grave koti Congo mobimba biso ya solo na tanga na district eza biso to boma ba rebelle na maboko oyebi wana to yebi donc balobi changu ne tombera jamais News Télévision en tout cas ko zape émission te ozayo moko te to zape na papa ko to na ngambo honorable Cindy ko décevoir biso te biso bana changu na 80,000 personnes na 80,000 personnes na simana ngani na loba boye Cindy Leker songa mbeli Kofi Olomide ko décevoir biso bana changu te lobata na tika ki maniki pona bana changu eresala biso bien mais ceux qui décevoir biso bana changu c'est ko kwesi bendele mais wana ezande mususu yo kisinjora yo na ba forme na yo te okomi na kisinjora kisinjora mdaluki makambango te kisinjora te ba su forme na yo te yo kisinjora ngana na bureau oyo avona na kisinjora ba solo la bien na maniki abisinga charge changu to menga téléphone to solo la charge changu oyebi dossier o kisinjora bimisi makambo abimisi oyo o lobeli o ba solo la mabe tanga longwa na quartier latin tanga longa ka lobaka mabe abisa kai abimisa ngote pona nini abisa pona ba arme to sela kaka wana bureau ya kisinjora batamba na kisinjora na tanga kombo na ete basolo la bena maniki ye muta benga nga chombo esenga makambo wana abelo ko na changu kuna banda ko yebisa bango nje bayeba
Kofi alingaka na ye kisi nzora te forme yebanaka te soki azalaka mwasi oza mobali alingaka ye te akendaki poto awa wata aleki bango abebisi na wata Kofi abavana na ye yosaka na songa mbeli ya avana ne wapi toya bape na papa azali na ngambo awa parce que charge chango ozali yo moko te nazomona base mobile bazane ebele réaction na yo ezali nini par rapport ya propos parce que toyoki andekono asengi ke ba libérer maniki parce que santo aza na ngwana so batiki na prison akufa chango aya komema ngambo yo réaction ezali. Merci monsieur le journaliste nga pona nga charge ya chango déjà lobby ya loba trop ezate pas comprendre que chango to lingana ka to za na besoin batu ba limbisa e place azali beskize belé batika et pour tous un problème té pour biso bana tsangu tous a maboko pembeli kamna batu té donc na sepeli mingi pour charge a tsangu yemo ka peseli e belé o esenga ngana loba yemo pa lobi on balimbisa e batika e a vivre kimia mabe na ye moko futa e mais biloba loba nde ele ka trop té po biloba lobe bomisaka balekisaka biloba loba té donc nga zaki nango ya loba trop ya ngwana kaka na PSP ba les amis na ngana Brazzaville mbote na PSP DJ Soma mbote papa na Chilo donc ya loba trombanga pasi famille ki koto mbote belé ba salutation belé ba bana bangola ba Brazzaville na yo mo pe salutation na o monsieur les journalistes na sepel makasi fort. Merci beaucoup. Bon on a ba propos toza koyoka ke il paraît mwana ya maniki akendaki na mbeli atia kisinjora. Est-ce que ils a kotambola ba rimer ndengwana intervention notre réaction par rapport na sujet anizani. Et à Mama Lokuta. Ah, il y a solo. Et à Mama Lokuta. Panzani déjà pas. Panzani balobi oh moi na ya maniki akendena mbeli acha kisinjora. Ya kende kopi jour na amone événement na lemba betika masolo na isingo to tuna kudu ye. Akena amone événement ndinga zo leka. Mona kudu ba kanga e ba bomba ye. Ofisala me kuna na ville. Esala me kuna na ville apana na kota lipango nini. Na bibi lipango ona ni kisinjora vanda na lipango moza la munene ba afutela moi studio mo wana avana na lipango wana sala me kuna. Baba kende cop ba mona événement ndinga sa ma kuba ko betela ngango. Ba yaya ba jusqu'au mona maniki ba longa ale kudu mona muke. Kisinjora komo banga pour l'état ko benga ye ako benga kisinjora omoni l'état suka ko benga ye mais to senga ko na ba niveau na ba benga na bango te po azane ndoki taka héritier na bola asala kisinjora na moni poto ona ba kisinjora ke na poto na kimukolo na âge ménopause ake poto on comprend taka na niveau wana asepela mais abalukela wata bongo so kofi tanga ke na finga kofi abina umena bango na ba meminga poto te eche mona maison mère meminga poto abalukela ye yango moni kofi atala na bango ka lokanda ko esika kofi jamais ko pesa mona na kisinjora na ba pe former so mobile azaka monster mobile na ba former na te kofi ko pesa confiance te biso na changu awa to sengi na sindi tangu maniki bana ko finga ke mona changu afinga ke mona Pascal afinga ke sindi ba popona nga pete sindi kanda ko finga mabele na esika bimela yango biso bana changu to sengi honorable sindi a libérer batika na niveau ba commissaire wana to banga soki makala kufa na santé te. Est-ce que boza peut-être sur na niveau au dossier et commerce que ba koki ko libérer facilement te take changu de lobby ba yoka biso changu même gouvernement congolais yoka biso ayoka biso pa banga gouvernement a respecter biso changu to sengi vraiment kofi soko sala ngo pono nera bana changu bana ba Paris bana ba poto ba gelo de Paris bana kata Panama ba vena nga bana poto baze be na koboka bango na sima bana poto kuna bavandi baotala petit na bango charge ya changu so ba mone miso ba kolobaka ka biso bana changu lilobe uti jena mabele ba libérer ba meme wapi ba libérer so ba libérer ba kangise munoko esilinie mais quand même il faut pas kotika des fois makambo et salima parce que dans monde il y a YouTube surtout dans internet ba injure comme trop de n'importe quoi donc au fin et comment autoriser et comment on dirait passeport à succès ce que lingo ça la baisse dans internet il faut finir mais il faut quand même corriger d'autres choses pour makambo peut diminuer te basakana na mudambongo te ngosa mudambongo basakana na ete soko sakana mudambongo oluka problème asakana ki aganga ki to sengele ka libération to ba mabena ete amuda liboma na biso ya lipangu to linga mutso asakana ete to mona ga muda liboma na bino ya lipangu comment to muda liboma na bino ya lipangu muta ata voisin sa beta luka mama na bitumbe ko matina parquet ba beti ndeko na ngai liboma sali bango nini o pone to ande moto mona maniki to mona ga wana nani akufela na kasho esala biso bien te
akopone changu nde makambu changu nde awa esika to bimisa Didi Kinwani awa na changu sika ba confirmer ka siko pona ba injure wana donc il faut ko finga muto aza na niveau assez pour ata ofingie ozana esika ya ko memote c'est par là et lo lingo loba te po olobi ke asimi muto basimbaka te donc il faut ofinga bato ase po ya zane nesika ya ko memote oui faut finga muto na niveau bala mutambongo amuninga na wote bakosa mutambongo azaka muninga na yo mutambongo akoza na tomba botolo donc muto azali na mbongo te tu peux l'injurer de n'importe comment ba ko memo esika mote niveau na bino yango bosana na buzoba batambongo pe basana na buzoba na bango po mutambongo atwa na raison na ko botolo nga commission na tort nyako sa ke ba jeter to lagisi maniki biso bana chango moni bato fingaka bana chango biso to sengelo pardon au mona sindi na 48 heures atika yo bazo tika yo po ordre uti na chango po jamais sindi le qui a décevoir biso bana chango a décevoir biso te ba tika yo za no poser na pesi mbote ko to lia fungule liango malembe baka yesa baninga ba kuna nga kamite na tika fungule Balobi Tchangou ne tombera jamais une news sur les terrains. Namabele à Tchangou, je crois bien que ba fidèle abonné na biso boza kola na biso na bokebi mingi kole kamer. Il y a pas qu'il y a charge à Tchangou o yazana 80 000 personnes hein. 80 000 personnes. Mais na zomo na pe bangote et baza combien? So à 10 na mona. Msuba kende copy. Ba kende copy bazonga na poko dans na équipe. Msuba ne église, msuba kende comme msuba ne église ba kende osambela bazonga. Est-ce que entre bango il peut y avoir d'autres personnes peut o bako dans moi liloba? Basaliko baoloba ko si maniki nani akoloba yeyo capitaine de l'équipe balobi Bransard o ya simi bonsa ya charge mobile à Tchangou li moi liloba mais liloba langa na esego monsieur les journalistes moi si on a faut ba limbisa e biloba loba ki ba pardonner ba limbisa e azongela lisuti soka zongeli Tchangou lokwa ba sengele ba pardon to sengele pour la deuxième fois te biso senga pardon mbala moko je crois que maloba tozolo bezo koma nengeza bongo na par internet bat bazolanda ba vidéo leke belé dans zo senga ba limbisa e abima pour azana moi un peu difficulté na azana ngote na kati ya prison nizo sala bien te tolo bela siko kisinjora parce que manika zo lela na munoko ne kisinjora olingi nini nanga kisinjora tozo comprendre pété hein ba réaction nino okoza na ngona sijwana kisinjora na dossier manike kisinjora mutema mabe kisinjora adandoki omoni kisinjora lokane ba ndenge bazalaka na maniki ne ba vivre na maniki hein mutema mabe comment bosolo ya mabe na biso ma base ya maniki ya mabe za nini oyo basolo la era longwa na caractère te o finga kisinjora finga kofi hein manika matisa ngo ya ba sekeme ba sala awa maniki kisinjora mta bisa biso o poto anto kendaka ekite même sur na poto oyo poto anto kendaki mona ki mezala kite po wata chela ngai bagara de ko ba tamona ngasi ba sanga so kimto boma yo o awa isa mboka na biso poto appareil mboka so kimto boma yo ya mona ki mezala kate hein nani kisinjora te kisinjora yo osuka mabe osale lokwa mutema mabe hein abima biso ba chango to sengele abima bosamba na maniki ebi pe maniki ti bosamba na maniki osamba na maniki kisinjora yako kamwa Miss Lolo le meme des abakou que maya mukama o appela ki makase na dossier Sindi Leke tangu manika simba ke Sindi Leke o ami benga ka be charge a Tchangou siko na do comprendre ba charge a Tchangou ngo boza combien kuna Miss Lolo aza ambassadrice ya bana Tchangou yoko to yo charge na do comprendre te bo ata mona 80 000 bayanki yako dirige bayanki nga dirige bayanki mais ye ba a défendre ki donc ye penda tomboka makase na dossier Sindi Leke tomboka ki makase Tchangou to koza la koza nemi na biso te awa nemi so amona Tchangou amona mabele même moral Tchangou eza gouvernement eza na ba grade belé muna mdana na grade na ye c'est ça yango wana en tout cas elo opena ba message journaliste faut ba nzambe tan asala mokili boso sala mo mobile o zolingo comparer na charge à Tchangou aza mwasi aza na sima aza na gauche droite na gauche eza différent ke bana kawa ya gauche na kawa ya droite eza différent yende charge mwana mobile charge à Tchangou yo ka charge à Tchangou yeyo Balobi charge à Tchangou nde leader avant Tchangou. Très cher fidèle téléspectateur de News Télévision. Papa kota ko ezali émission en public kota ba réaction na yo. Toza na dossier Maniké de John ndenge a commis na prison par rapport ya ba propos o atena qui pas ya Sindi Leke. Donc bana Tchangou bazo senga libération na ye ba bimisaye. Ba propos non par rapport na yo lobini.
Bon, merci premièrement pour la parole. Bah propos dans ça, mamike soki mamike wana. Elo ke bomi da biloba loba na. O biso ba rabito ba bishoba shoba na. Shoba. Holland. Po mulora fali am do sangsara ba bétisité. Ce que tant ya lobi bongo monte ke pesa bombi bongo na bango. Est-ce que fali loba ki? Vraiment. Donc yema mikena yebisa l'état bomba e pena libela na libela pour la biloba loba. Donc abimate. Abimate bata biloba loba faut l'état asibi no peine na e. Oh mama na ngai donc changu koti mutu. Changu koti mutu. Koto bandi awa libération awa abima. Oh changu koti mutu. Ye kota asibi peine na e par rapport à quoi? On est à go finir biso bala changu to bata biloba loba te. Holland. To sengele pardon to sengela sibi no peine na e. Mama na ngai changu koti mutu. Otunya na 80,000 personnes à Simon Moni. Ya abimaka uti église eka siko abina ndenge na abi température te. Mais ordre zali to sengele ka bolimbisi. Ana méchant to sala omondi tant to sala ke misono na TikTok. Tant na finga mani ki to sala na e. So ko na TikTok na ngo monde to sala na e. Ya uti ka abimaka mo abi température biso to sengeli to ze be to sengeli wana mo abiro na ngai onga na oloba yango koyoka. To sengeli libération abima to sengeli vraiment. Papa Kota. Voilà. Ouais. Merci nga komona nga pe Kofi Kofi yenga toza kolobelaka likambo etali maniki nenga bokomaki kolobela mabe likambo etali nani Cindy Leker ba popo ya bimisaki abetaki tolo alobaki ngai boye mais sikota lelo Cindy nenga memio omoni place okomi oleli na ebi makambo te zanga ite tala siko lelo bon to yebisika ka honorable Cindy Leker bomele moto na yo moko kotala komona aboma po tala kaka ndongo zomona santé wana soko tie wana na parti à parquet akopike crise ozomona azana mutu akema po so keme beti wana nani opese siko luka zolo eza difficile en tout cas to 5 ans Cindy Leker bomele moto na ndenge na biso bana chango to sengi penda limbisa ye pesa ta mois 2 jours 48 heures sibira comprendre que non ba sakana kana moto mbongo te siko moto mbongo te sika commission en tout cas batela mbanga na yo po manga munoko lobaka kaka apo ego raisonner sima donc on a 5 cas honorable Cindy Leker solana vena orambo nani vemo pao aboma moto tant que ndoi ngana défendre tant que ndoi ya mopao ngape Kofi donc c'est ça ya on a ngana loba en tout cas na ye ko comprendre que bana changu bakala mutima malamu wa makasi sango réputation ekena mabe changu batalo yenge ya mbutu mais to moni ba district musu bafandi kimia mais ka changu nde mutu telemi et réagir pour na kosenga libération ya Manike de John biso na changu ndo moni na changu moni ngana zaboy ngana ko pesa ordre na minute moni ko Etienne Kitsekedi wa mulumba pesa ordre to mbonga mikumbu site nenga zaboy charge ya changu na ko pesa ordre on a singi na Cindy Leker a décevoir maloba na bisoté a décevoir bisoté abimisa Cindy abimisa Maniki pona bana changu basengi ye demande abimisa ye kota komana na mdola okufela biso tanga no finga ya bana finga bana changu afinga yo Cindy yo mona Pascal mona kingasani mona changu bana bandali basengele pardon tiens yangonga na okamwa biso bana changu to sengele pardon to bimise poko to komise wana to benelja matoi Maniki basaka na mutambongo te Maniki wana za mosa mutambongo Maniki keba changu wana luka ko toucher wana to silika to ti bandal papa ta banso ba kima oh mais wana ko makuluna Kuna te batokaka to beta bana bandal mais to sala ngote pota bandeko na biso o kapona mais ceux qui nenga ba critiquer biso ba fingaka to tombe to okende kuna peso leta ka changu abimi boye panique kaso ngabenga ngambango abenga nga charge changu isa ba boma bon monsieur les journalistes malgré ça tozana makamama Niki na Cindy Leker aninga make Cindy bon wana to changu propos et contre émission mais ngapelo na oloba etake mwana changu biso bana changu tozana biso batu moboye tolingaka batu mais batu balingaka biso te
faut ba gouvernement pe voix suka oye bimara po ba nani ba konzi ba bima e utara changu wana ude ba ni bango ebele bavanda na bakomina likolo suka na bango po bazwa bavoix bayaka na changu parce que elakisa ke changu eza musisa eza place moko boye eza mami boya changu ekolimbisa ye mais faut fallait limbise d'abord soki fallait limbisi ye bana changu mpe balimbisa ye message eleki. bon mpo na ngai vraiment changu ezeli omo boye bakonéglige yango te mpo so otali mpe bien toalaka na aéroport moko na RDC awa oyo eza vraiment ya monene international balobaka ezaka na changu so olandeli mpe bien bato basala mpo population lelo oyo ti nde barebele bakotana na mboka oyo ezwa kimia ntango baya kaka bayelaka mingi na nzela ya changu basukaka mpe kaka na changu donc ngolobaka changu eza place moko boye bakonéglige yango te premièrement ti omona nalobi maloba bongo nalobi mpona bakonzi ya mboka changu bazovivre bien te changu toza na bacanalisation ya bien te toza na bacanalisation ya bien te toza na courant bien te toza na mambo ebele ya bien te mpe toza mingimingi kolalaka vent courant soki eza te kotambola bien te mais changu eza très nécessaire fort changu eza na valeur makasi changu eza eloko ya konéglige te so omoni tolobi mpona changu boye biso mpe kaka bana changu bato osengeli bolimbisi mpo balimbisa ye abima nasepeli oyo nazalaki nango naloba mpona changu na compte na ngai nde na vivaka na changu etake république démocratique du Congo mboka na ngai eloko nalingai naloba mpona changu yango wana monsieur le journaliste nali nabakisa boye toyebaki te me tolandeli makambo mamiyu manike maniki mamiyu nga benge mamiyu azaka mutu nzambe abi tolimbisana yango papa ucholoba awa yango bena biso bachaine esala bien papa uchotika biso message moko alobi bana Congo tozala bolingo tolimbisana eza mabe les messages ça lave en famille donc tolimbisio biso bana changu à travers charge tolimbisio mais faut contrôler rapé mukili eza mukie tolimbisio biso bana changu to ngata mwana kilo te to boy to tika na kilo papi da pambola biso lobi ke te tolimbisana to bomana te olandi fali aza ndeko na Congolais yo na fali so bakati no bomisaka makila moko donc ya mingi pena kolobeza tolimbisio na komwa Yesu Kristu ndenge Yesu alimbisa ba biso nyonso na mokili oyo biso mpe tolimbisio mamiwa tolimbisio chef de l'état Antoine Tshisekedi Tshilombo Bigi Rouge Fachi Berton sala mo intervention mpona mwana yo place azali abima yo mpe toyebi ke mokonzi ya mboka aza chrétien aza moto losambo limbisa ye babi tolimbisana mingi olobaka yango wana. En tout cas, merci beaucoup pour la babo. Moi maboko c'est la bien. Bandeko balandi à News de télévision, voilà. Popo na ebisa ki wazala ita ke ndeke église tango ye te ke ngai général de l'équipe. Na expliquer makamoni za ki ba auto finga wana anga bia ye wana me bomele kaka. Bana kini bana mputu oeza changu ne makamu changu ne basone bandeko na bana poto bapomba bote bafolonde Paris apesi mbote na madame na ngana Nathalie Komenzadi mama na Ashraf apesi mbote na toleka mbala moko na mot de la fin na mabanga mba moko poto kende napesi mbote directement na mwasi na ngai les premières dames de Kinshasa mama Nathalie Komenzadi mama na Ashraf napesi mbote sika dali napesi mbote na papa na ngai na mama na ngai bisika bazali napesi mbote na famille na ngai mobimba na bosanité directement na pesi mbote na kata na omona na kata na bureau na nga ba na kata Panama na pesi mbote na Gaylord de Paris na pesi mbote na Forline na pesi mbote na Forline de Paris na pesi mbote na Pomba Beauté na pesi mbote na Yatalo na pesi mbote na nga na Diana Fouran na pesi mbote na Jiparando na pesi mbote na bana poto baze belé ba olanda nga na même so o na bosani na pesi mbote na force du nombre bango nyonso na pesi bango mbote o ekipa ba yanke o nesika ba pesa ordre na pesi ordre na micho boy prince ane kangami kangami merci beaucoup tinjora yo nango kenaka chango kitaka boy la dara kashine ama pecho ba beta ba chombo wana ba komona yo ba ko lukanzela to komona yo to ko tiko mutakala
Ah, toi aussi, comme Mutakabaya, Baloba. Mot de la fin, dédicace pour te clôturer l'émission. Bon, monsieur les journalistes, c'est un peu simbote, non, on a eu même dans Pessimbote, dans la famille Nangai Kikoto, dans Pessimbote, dans base Villanova, dans Pessimbote, dans Orphelina, nini, comment Orphelina na balcon, na Pessimbote na balcon, Orphelina balcon, na Pessimbote na Iluko Fachangu, na Pessimbote. Ah, c'est que Mbala Simato Yape, tout ça, en fait, tout ça la émission. Oh, ils ont comme ils ont Bayanke, mais baza na Orphelina. Ah, soutien. Mais c'est les journalistes, on a un message. Ya liboso ya ngwana, tous en Orphelina, na Massina quartier de tous en soutien. Muto to azana posa a aider bana bofele. Maman Fifi Kabelo, ma solo Kabelo na France. Poya amona ofelina na biso, tozana bana ebele batambola makolongulu bazana mapapa te ya koleza te uniforme zate la mezate etake biso pe tozaka ba courager to bunda ka malembe to lukapo ofena nelia soutien zati. To sengi na ba soutien pa maman Denise, to sengi soutien pa Yemoro Chilombo Biki Rouge, to sengi ba soutien pa El Maga, Fali Poupa DiCaprio, Likolo Bendele Koyate, Instagram. Tout le monde pena ya suka na lingina tuno. Est-ce que ya solo pena ceux qui ba ndeko ba yebe ba pesi soutien pour na bana wana tant que boda ba yanke baza chango. Est-ce que pena eko make pas banana? Eko ya eko mona et d'abord non mais c'est les journalistes ezalaka premièrement comment na place organisation ezali. Mbongo bien loko ba pesa mbamo bongo to bimiso pesité faut mon nom on to kita sur le terrain to zo ba image ya Orphelina voilà to présentant je crois que ba abonné na biso ya News Télévision ba ramité mamalamu ba ozanga te ko soutenir ko sala biso bien na pesi mbote na Christopher na pesi mbote na Retifa na pesi mbote na famille Kikoto na pesi ba 40,000 chege mbote na pesi mbote na mama Zidane Gapote mère na pesi mbote na Ige mama na pesi mbote na les amis tout balingara Villanova force du nombre Jean Oyinvunzi matembela Simandako. OK, d'accord. Merci. Moi libanga suga moi libanga moi mot de la fin to clôturer émission. Bon, na pesi mbote na famille na ngai na pesi mbote na masananga Khalifa designer inspecteur Goussi Marshal Cashman ta makambo yango bapotali wayo buzoba yango makambo tolinga tosilika yango napesi mpe mbote na bana poto napesi mbote na Platini Menga napesi mbote na Lumezi Menga minga aloba kutu ya te oza changu. Merci bandeko balandi ya News Télévision ndenge bozola na biso na bokebi News sur le terrain na changu donc mabela changu bango soki balobi rien donc eloko esalema ezate. Je crois que bolandi biso na bokebi mikoleka basinga la libération ya Manike balimbisa Manike ba libérer ba bimisaye et puis ya kokamwa ba yanke na kata changu me bazana orphelinat oyo donc orphelinat ya ba yanke me na kata changu o bazoza bana en charge. Comment on dit les gosses donc bandeko balandi oyo nyoso to kolega non to ba image wana to mona pour te présenter ba fidèle téléspectateur ouais nanu ba ezali na petit moko ali à 4 boules ça OK d'accord na pesi mbote na ba fidèle abonné na biso ya News Télévision oyo bozala ki scotché branché ya kolanda biso na émission ya mukolo mwalelo en tout cas portez-vous bien oui, qu'on dirige par un kéfolio tonne. On a déjà 80 000 yanké. Mbote na maman Karine Louti, Mbote na maman Rose, la patronne sponsor à News Télévision numéro 1. Masolo Kabelo na France, na beta Kalibanga. Ah, nazo pesa bana changu ya France, OK. Ozaki na changu mais na minute oza na France. Soko oza na posa Kabelo omoni bana changu bala mita malam ba yanké mais basengi libération Manike. Oza posa Kabelo original na kata France qui n'est pas Mifi Kabelo aux la décité libanga non papa Congolais liboso comme poto mwana changu Congolais liboso oh mundela okama Congolais liboso comme poto mwana changu donc encourager bana changu banda c'est pas bon bandeko langa poto minga lobeza te molobeli porte-parole international à Villanova minga lobeza te liboso na pesi mbote na Mozart Staliko pe na C Jésus-Christ de Nazareth après les prophètes comme de Paul Dominique oazo bati na zo pesa kimia pombo katolingi suma kileta ngakate ya mibale na pesi mbote na base notre force du nombre 40 000 chèques
ba 500 babi mwata kaka kuna biso tosikaka mwata kuna maboko bona mata tokoyamba la sima bonne émission mususu abonnez-vous massivement commentez ou partagez émission moi na chango o nyoso ko mon émission o partager